Musique ebimaka bimaka wat. Ya milinga ya cigarette. Bapelisi minute botio e bomani. Tomona kamona kangoto. Bana période ya pyromane. Yo olingo meka magie. Faire abimisi son yo olingo meka obimisa son. Bato ba critiquera faire rigola wana. Ki atanga te bako yela biso ba mokle na kati ya musique. Musique eza tant yo beta la musique est une musique. Lelo tant yo beta masolo ya pyromane beta le présent. Nazo betolo masolo. Et bon tatu ko le passé. Ça va massa bato au monde la côte ba yeba ni bien à faire. Parce que problème est que non communication na ya yeba ko communiquer bato. Ngai na banda TV na 2000 combien mais keba mutu akoza la bandi na 2000 combien na mutu ayoko bana na 2000 peut-être 21 ans na masolo. Musique simba te. Akomi na chronique pour ça ba base tata mukolo 60 ans soki combien soki ya pembe bimiye ukamata ka ba yombo ko tana mutu mais mata maison dessiner ka ke uza mukolo. Au lieu de vendre rata peut-être au boko la rata ba bitabe ou bien au beta rata ba brique na coin yo continue na makambo internet en ka boy. Sheraton TV, la chaîne d'excellence. Bonjour, bonsoir à tous nos abonnés de Sheraton TV. Mon quoi chaîne oui mais ça ko pesa bino mambo ya malamu. Et na pesi mbote bongo na mon boss depuis Soudaf. Papa Chirac Makanda mon docteur et pourquoi pas mon coordonnateur Noble Christian. Et je dis encore merci à mon ami de tous les temps, de tous les jours, Merveille Matoumona El Crack Bologna. Et je dis encore merci à Aristote Mouassoula. Pourquoi pas juste opposition. Et c'est bel et bien votre humble serviteur de Kerven à Kiesa Casemiro de la presse, les mignons de la presse. Quand on est dans la salle, on est là, quand on est dans la bien lélo, na koti pena na lukina mais melibino moko ya bai. Alobaka. A pesa responsable banga na ego mututi alobi lelo Casemiro de la presse to pesa la marambango ya shetani gola ne ezeli wana na koseka na nobeso ki ko fongola biso mo ndenge no muku atombolo ndinga oki goya ya to sala pelle na biso pena kote ya muku atombolo lelo to kolobela biso na ye awa na Sheraton TV webi Sheraton TV to lobela bino marambo etali sport politique musique moi ba critique ne bozala ka bolobaka esala ka mo biso bien lelo to lobi ke to memela bino muku atombolo na ndenge ya nene la parisienne. Ambaye monde se plendinga mona ka Casemiro de la presse abi Casemiro faut kota olukelanga mutu wana na bilelo pena na oyana bimela bilo muku atombolo wana bomo ane entrer muku atombolo. Bonjour papa. Bonjour mon frère. Boni santé. Santé pepele ambetolo donc naza mo bimbandeng naza boy méchant naza na méchant. Neni masolo ya faire egola. Le padre muku atombolo moi ma kanyinda le grand muki chitile gelou donc ndenga za wana toza na moment moko oyo ngana zo benga ngo ya concentration. Ye moko za na concentration parce que za na studio aza pe na répétition. Lelo ba misie belé ba komi musique bazo zo on net loisir. O santé misie moko bimisi mo musique moko boya courte joie. Mais boulot muke. Ndeti nani misie ni bimisi boulot ya courte joie boulot muke. Kasi tanga po yo banga, tanga ba kombo tie. Musique ebimaka wat. Ya milinga ya cigarette. Ba pelisi minute botio e bomani. Tomona kamona kangoto. Lelo yo, na yebi makam na solo ba parce que moi je ne veux plus na ko fula susu yu maté. So you manalina fula yo c'est que ebisinga ke ndenge za boye contact ba mona tala boye via Airtel Money ou bien Tigo Cash wando fuli you wana nde na fuli yuma po banake na liete na banda temps so ba komba ba makele la pa pamba te mais muko yo motango lobi ke musique mo eza na ba tije ba cigarette sili c'est que yebi nani wa bimisi mikolo yo ba biloko ebimi ba biloko pene bimi mais pyromane na yebiso dega toi na période ya pyromane yo olingo meka magie faire abimisi son yo lingo obimisa son okotelema mais pyromane peut tout monde ende beaucoup misaki yango beta kisoki 1 million de vies mais nze mo to bima pas même des jeux beta 1 million de vies talango bien talango mona ba YouTube adas ba publicité zoleka mais ça ka 1 million de vies kasi osomi ba vite yo ye bien ngote mais biso en fait nze mona en réalité so ke beta ta ba nombre de vies belé wana eza ferité eza nani eza sauf que eza œuvre ya faire. Et ça œuvre à faire rigolo. Oui, mais comme ça bino ba golo. Pardon bino ba golo pene mo comme ça le bo mo beta pe tout na mamba ba vie. Mais ba vie faut la mériter s'il vous plaît. Okolo ba lelo yo. Oza ba nombre de vieux belé mais o piéton. Voilà mutu kate. Otambola piéton na kinya. Ba yebi ata couleur voiture noté. Parce que à quoi sert le ba nombre de vies? Parce que biso to beta le solo nombre de vies. Otali pe positionnement normal. O santé pena mutu habitation yebana. Même mutu akobeta ba nombre de villes solo. Yo bandange ozana no koto ovanda boye zela mai mabe okende ovanda kona na cité de fleuve mabe. Do peuple nomade okobeta solo ba nombre de vies. Regarde la poste éclaircir non nous ba abonner à Sheraton TV ba bagene mutu azana piéton mutu avant na kana nani eza nani. Kosa biso na ba 2013 onga na ye na Rolls na mbaka.
onga na ye na Lamborghini biloko ebele eza likolo ba mabanga wati côté nini wana etambolaka te est-ce que ozomona ata mutuka yango na yolo rôle ça tozomonaka bawewa moto tozokomona yango nde rôle bayela biso so yango moni siko par rapport ya à part wana ti lelo ata mwana mutuka nini po biso so olingi oloba na le padre to ana range ya 154 800 €. est-ce que ça importe faut lakisaka mutuka na ola ça ba bien musicien il faut bayeba vie na yo wa musicien bato bakolanda ndeni misa aza publicitaire aza moto soki alata te eloko boye faut bato balanda nde omoni faire à l'époque ne faire ezalaka pena okei pena repa kwa faire ovandi boye tianga coin faire oyebi coin faire ya boye lala boye abando obenga ngo faire baza ba exemplaire Bogarde la poste moni de vos bache faire gola ki on a pesi mbote bache troisième coach na de vos mais tout le monde a peine na Congo ba critique faire moins expression hein ils allaient rappeler bien te français ba yuma yango moni ka solingo comparer o moni que so ane kangi o lingo comparer nzembo misika na o nzembo ezo mériter en Afrique nzembo ni mériter na pyromanite il ngelo bani mais o moni te que faire za troisième coach. C'est pas une signification de pyromane. Mais pyromane, les faiseurs de faits, on appelle ça pyromane. Ce sont des mots-clés. Il faut les ganantiques. Bato va critiquer à faire ego la wana qui attend te bako yela biso ba mots-clés dans la musique. Est-ce que chanson est écrit par faire ego le bien acheté? Papa, faire azala banzembo belé muso azolo chante moi chante faire azala wana lise ba banzembo. Muko single zéro. Muko to mongana bien nabi est-ce que chanson na pyromane ils ont écrit par faire ego le bien acheté. Écrit par yoga. Écrit par Ferré, chanté par Ferré, vendu par Ferré. Mais je te dis, c'est une chanson de faire ni héros sous terre beta masolo te. Wana bokende ko yebisa bato, bokende yebisa bato ba mesana ko kende osoma ba chanson. Faire azana ba chambre ba nzembo. Tozo ngana na zola lanzala. Tozo yo nebige yo lo ba fort, tozo ngana na lo ba fort te na zo ba makambo eza na nzela ke ko beta lisolo sur komeka kutu tele pa moko antombolo. Mutu amili donc l'homme de l'avant lampide. Mo maka ninda chilejelo akende osoma nzembo héros na bazairo. Na ba français on a peine faire rigoler même ta komi. Mais na lobby faire aza d'abord talent et puis aza mutu o nzambe apona azala na Congo po aida kabisa ba certaines choses faire banda ko yemba lelo te witi uko elan à l'époque les seuls jeunes kinois na place o yemba na lingala kenda ko yemba na mnoka mboka mususu lelo bato bakomi ko yemba ebele faire yemba na bachuluba na mboko bozo bosana na jeunesse na bozo bosana na bitozo ngana na divorce ba bi faire ego la français boyer a roloba na ndenge ni posa troisième coach po expression na ye na ni français za na bien na mboko na yebi français na bango wana d'abord musique analyse bato balobi wana balobi wana mnoko nini balobi on a lingala msi balobi on a siko bakoloba te mutu français on a na moni vidéo ta tango yo lingo critiquer moninga ke ayebi français te yo bandana ko critiquer na ndenga français poto ka yo penana. Et c'est clair. Yo ko bana ko yo tendenge za boyebi lingala te. Bon ngana yebi lingala te, mais yo pe oyebi angote. Nini ngana net ngane na za boye. Na bando leka na TV, na bando lo par exemple que non. Kingani ayebi lingala te ngamo d'abord na bundana na lingala. Na yebi angote na za muluba. Na kendo lo bana mutoto zo lo bana ndenge moko ke no. Ayebi lingala te. C'est que fona za la ndoki. Fona za la ncho. So yo critiquer faire pour pendant que yo na no yebi angote. Au sali pena musique no album mobima français au dédicacé bato na français faire écoute en réalité des choses à les seules générations les seuls jeunes plutôt oh les loyo tous à quand même bato na musique congolaise ezalate o yemi na français o baki mutu na français ezalate on nzemoni pyromane nazo beta masolo akilelo oh mais fali pour paper ayemba dédicace bato dédicace bato na chana net nzemoni te ngam na tu no dédicace bato na chana oui na journaliste na chant a dédicacé premier ministre ya Côte d'Ivoire utako kufa a dédicacé a bimisa eza chanson internationale chanson nini ngano to yebete siko ngai ta no bibongo pyromane Bogarde de la presse au moment où ebi ba bonné à Sheraton TV on a Bogarde de la presse so bozana il faut toka na koloba na magambo Bogarde de la presse betana masolo ya dynastie batumsu ba bi dynastie za continuité il y a les marquis étant que moi na faire ego là au monde na nous que bazol babonde dynastie d'abord c'est l'album de Fer a fait quand même seulement l'appel na ba masanaï baya ma bayoka bango kala et ça les marquis les marquis za iso mutakei bakay bango trois bakay ko signer contrat 3 personnes 3 signataires na contrat moko la dynastie on peut dire que baya bazona ba olu ki la cheten makambo
Oh, nandeni. Eza album affaire, OK ndolukele maka mondeni. Eza album affaire, abengi ba masana toyoka bino kala, boya toyemba po bato abina pe mwa kala. Ko tonga na tonga na pesa kata dina. Ko tonga wana eloko ba bengi dynastie. Ata to tongani. Le linge c'est la famille. Objectif na biso eza bato babina. Po bana mboka ebele bazo kotalela affaire, bazo kotalela dynastie. Yana lobi na dynastie eza l'album oyo avant yebi me fe benda disque d'or. Ah, badbayo kyango nanu. Mundele soke. Oui. Badbayo kyango nanu mo beni disque d'or. Tiko lo ba mama. Na ba émission tozo sala. Déjà comment on a déjà fait Bill Clinton na ba photo. En réalité nanu ba photo fo benda disque d'or. Ba photo nanu, ba photo tozo ko mona bango, bazo ko publier ka tongo midi poka ya ba faire na Bill Clinton na sele we fe benda déjà disque d'or ba photo. Fe gola salika shoya ba mission ba sila kala. Luka ba babindombi. Ah. Wa motema mabe. Mais teke bazana ba yembelanga no banda na samba simbango, samba simba. Wana nini wana na nini? Musique eza musique. Tant yo beta masolo. La musique est une musique. Les autres ya tango beta masolo ya piromane beta le présent. Nazo betolo masolo. Et bon statu tukele le passé. Tucheze okoloba ke faire asila. Lelo soto zame Nairobi, Mombasa ou bien Mokanda euti et pas Madame Fatuma. Madame Fatuma lobi boy, likambo ya basi yo. Est-ce que koloba kenze mwana ezaka la toi so ba changu sikoyo. Bato babina te. Dernier album ya Sele Yoska meza nini? Mais aujourd'hui est-ce que ngana za mayas? Po oye ba geno dynastie ba ba dynastie za continuité, po ba dynastie za continuité à les marquer dynastie eza faire gola ponika ba massa na o ba sila poson sa bango à la page. Sko net nani asila kuna? Yomo oyo mona na po lelo ba petit. Oyo ba basila na mboko. Net nani? Baza bato ba beta susu musique. Ya liboso fe voloko. Kwa beta susu ndele. Lelo bandolo bazayiko asila. Tanza yiko bimisa vimba bato abina. Kosila ya mutu eza kokufa ya mutu. Na yebiso ke longole loko wana na kosila na vi na yo. Vi eza mususu. Oh, yozo ba mutu asila na kofite ndeni. Sele Oscram. Asala nze moko boye na ba blog na ye nani asala orthotanasie asala na mise moko makelele. Zela nanu zala calme ko kama te. Non, yo. Otoka mwanini? Non, yo kayo ndingo. Zembo wana j'espère que bato bayoka yango. Mise makelele. Mais tango faire sele mais tango basala featuring na faire et beta koleka tina babelo wana oyebi yango te oyebi te nze mwana bende ba cop Wande bosolo na mayas. Mais moi je te parle ce qui est vrai yo beta la masolo mayas ndele ngana golo tant yo zo bando beta la ngai na toto na zo beti mama mayas wo beti mama kasi ana zolo bake le los konzembo wana ti après ba ko sala featuring na faire et beta ozati te ke beta et beta te te po mususu ozocha miko na ndenga jalousie mais nze mwana ebike ebeta na oh eke fego ba ko bengelo kwa ba ko limisanga nesko so fego ko ba masa na zuba ko ba mefi bochette alokoti bango place bazalaki ba olio na kiti nazoloba na yo rectifiaka ba mon wana bato azotala yo kolokota mutu aza na passe mende bazana ba beta te tant yo zoloba kolokota oyebi ke Emile aza na kati ya dynastie Emile auto beta le seul congolais beta na concert na poto na Calibas na Paris en plein Paris tout ba mindele pas même un mois nzonzi obenga nzonzi yo yebi te ke Emile beta kandule Bill Clinton so sing otali ba VG drame baso uta kutu ba Mikil ici c'est Paris on est ensemble ba yelie na kin po basala featuring muto bongo siko ko ba sila tayo mo mabiala est-ce que na lobi laisse nazo kende na bien ngana sepela ka boye lelo mabialo asala ka ba disquete mais mabiala soko tie na vocal boy oza sepena ke eko raté Serge Mabiala pona nini te ko tia ba tu chance c'est ngai susu na ngeza ke ozo beta lisolo ba toyo baza ba problème peut-être mususu baza na ba studio na bango faut qu'on pèse bango chance na balum na bango bima pardon comment on a contracté pour oza déjà contre ndenge o memela ngai comme oza déjà contre na le biboy mu ko tombolo na lobi yo moko etaki analyste pour nga journaliste oh ngala ndako fort etaki analyste etaki analyste ye mo pe o mona te ke no faire rigoler les padres ako ça peut ba peine côté ba Fabregas bato bazana ba bon Fabregas ça m'a fait ba petit na petit na ya ça ba petit na ba Fabregas ba déplique aki ozo bato déjà wana tolobi bien que bato ya azaka bien na bango tolobi ba master déplique aza pire petit affaire ama ça affaire eta a pire petit donc ndenge ele pena déplique ele faire pour aza petit na ya parler on se comprend nga donc
Yo ko yaka te sangana boye. O te ngata beta na wenge. On hein? Boko beta na place moko est-ce que tu auras ba massa? Ça aussi le problème. Un monsieur mutu ba ko bende na nenga par rapport à que non famille. Tout le monde peut hériter Watanabe na Didier Lacoste ba boyi appel ya faire. Nana legi na Lacoste d'abord bolanda te. Lacoste a un problème en communication. Au moins Lacoste va bien avec Cantuel. Amba sa faire. Cantuel en da faire te bien. Ba bengana oh ba bengana ka. Ba benga Cantuel ba benga Cantuel. Donc baza ba massa bato. Au moins Lacoste ba yeba ni bien affaire. Ce que problème est que non communication na ya yeba ko communiquer ba tout. Ya linga ko mama ki massa wana na ndenga TV. Ce qu'on fait à Bossani que faire azana bato ebele babiso mito na biso ça la sou bien. Tant la monika déjà touché o yanga mutu. Ke ba mi bongisa maka déjà. Il pas ça ba la medorme tout peut ça la. Wande lo ne so voiture à seratoni. Parce que yo boyo kazaka na Congo ni mo zaka ne ma la tête. Ba yebi yete mutu tangelinga wana. Na yebi yete? Boni ko humilier mutu pe na yebi yete nga ba niveau na nga il faut d'abord yebi ko yambi déjà ndenge na za bona za déjà chaîne. Et ça le lo monte. Te ko ça le logo il faut valeur na valeur na. Ça le lo monte ndenge na yambi oboye. Ba ki DG ki nini toto mangana ba DG sali na ndenga boko ko komi chat ndengo na yambi boy ezalo ko te position fona ndi mayoka ko za DG chaîne mo boy te na za DG na za net ba Jean-Marie Kasamba na net o santé pena o yambi net ça net que no longoli boga de la presse chanet honorable Zakari baba baso o yambi déjà chaîne bon o yambi pena mutafuta ba cameraman o yambi mutafuta ba mpako ya l'état do yambi DG mobima chaîne parce que eloko na te bimika pona tali kombo ya yo comparer ngana ba mutuelle moko moment batu moko boya bien tete ya biso ba président de la république batala ka biso émission yo so tali pe boy okozo appel ya Guinée président ya Guinée tali bete sono lisolo ya Guinée na elo pala ngana ko na bete sono lisolo ya Guinée bon les abonnés de Sheraton TV bi non nana Bogard de la presse nana Bogard de la presse on dit que non différence yena mon ami Marquis c'est mais on dit pas que différence c'est ça na banane na bato lingote papa ngai na le seul journaliste na sala émission na kata dette privée banda vient na biso walunku kutina nengo ko sesa na kabulu mwana kabulu atika la ko sala émission na dette privée je te dis na dette privée ya chef de l'état mbange zotoka tokiti mukele de la presse bete sono lisolo ya Guinée bete la biso no lisolo ya Guinée na sala émission mona zo na ngo lisolo kati avion mais ekozala kaka na kati ya masolo mais boza na bino calme puisque hein donc ndenge za boye makambo eza oyinda mabe toza na moment pyromane l'amour est comme fait toi tu es le seul pyromane de la presse que babi ki musenzi na pe bima o suba o filmer ndenge o suba na kati te na linga na sala ki pona te omoni et puis ezaki voyage c'était où okolo ba mutu ke no bando suba na bando suba wapi na nganda njika ou bien na bando suba wapi ngana bando suba na mboka mupaya surtout na bato balobi wana ki bose jwana bango bayebeka ko suba na ba mire ya malanu na ya ba voisin ngasi ko nazo suba likolo ma yezo kwe ya masuba na ngezo kwe soke kwe na ba Kongo bino bozo bule neti matanga mbula zoka masuba na nga siko ngai na bando pisa pona expliquer bato ke suka ka ba bloko eza ba bloko so komao yo so pisa na avion yo zelo pisa na 207 oyebi ke na ba compte à rendre ba compte à rendre na bato belé nde balingaka vérité na ngate pour les leçons naïbisi bango que tous les journalistes au moment président de la même yo batala ko na Guinée te so na lobi bongo est-ce que na yini yo te yo pa ba ndotolo la Guinée et les gars na place mutu mo bono mo na Guinée te Bogard de la presse ngai nanu bon ngai nanu te ngai oza ngane na yambi yo c'est bien que conseil il faut bosser mais yo pe olega ki na canal mutu mo pe commission Guinée obota mapapu te nini te sika ko humilier bayaya na ndenga baloji na ndenga mabete nazo humilier ba neyoka bayaya ndefo bazonga bato faut un moko ya pe otali émission lobi félicitations à Bogard de la presse ya biso to passo la banzela te lelo ba émission ba komi ko sala ba makolongolo lelo ba nzambala olati perique okomi ko loba mais ya ko futa ata moi en fait ko futa te mais ya ko pesa ata moi reconnaissance mama moto zo sala to sanda ona ba Dieu merci mbadinga kala yebi ebi ke non so lelo muto akomi loba boenezanga siko zo loba bien te siko fo beta pena biloko o sentir pena beta biloko beta pena mai siko muto babiloko wana siko mama ba ignorance wana nde komi kotinda biso ba yaya siko to panza bango siko to ta siko yo za yaya siko est-ce que peut ne yo ba geno ba reconnaître est-ce que peut o reconnaître que non ken pe na pas ça ene na te ngai na reconnaître ka vient nga Zakari baba paso parce que ti lelo ataka nga na ba statut so biso to za boye eza kotangela nga bato wana te nga na zo tanga bato ba valeur sire te ndeti ba biso boye to reconnaître ka bino boza ba ene na biso na ndenga presse parce que bon pourquoi pas yo reconnaître ken pe na te bon ya za ene na nga yo bana TV na 2000 combien
ngai na banda TV na 2000 combien mais keba mutu akozala bandi na 2000 combien na mutu ayoko banda na 2000 peut-être 21 ans na masolo lelo bango banda TV liboso na ngai kende na président ya Guinée soka talaka papa président ya Guinée moko bi yo mu ko ntombolo moi il a rio yo la yo président ya Guinée na lela yo fo na commentaire na commentaire bablo no fo na internet président de la République ya Guinée sko toza nsangana tokuta na babaka ya wa bele badie merci badinga bangwana kuna tokenda na bangwana ba île so tuna bena betel solo est-ce que Dieu merci yo moi la président de la République a ko craquer yo $1500 allez te faire quoi faire ne c'est manzele je l'ai et pas la besoin à 50 papi ka ko le témoin Christian ngani lo mabattre témoin na salle kasi ndenge pe boignora o ya son te bochaka papi ka kol ne ba mo taka ko papi ka kol po azala nzemo na dynastie bino bano taka ko yo lingo ka bola wenge yo lingo ka bola wenge dynastie ya dynastie nga kitoko te bon na lobi dynastie tozo benga ngo dynastie eza famille na vrai sens po ya mususu bato za ba dynastie bon pesa signification ya dynastie eza nini dynastie eza famille donc na famille ata batongi suka ka bokuta na ndako boko solola ekoleka nango bien. Vous comprenez la signification de dynastie. Donc, nous avons un moment de dynastie, nous avons un problème là-bas, nous avons un bien, nous sommes dans le bon, nous continuons toujours au chemin, et puis les pas de Jésus de Nias, la mingi tête, la célèbre vidéo, bien, beaucoup de gens qui ont 40 ans, nous avons l'émission, au la deuxième émission. Quand on a le 17, ce qui est le 18, si je ne me trompe plus, il est 6 17h ou bien 16h. Au Koya, tu as l'émission, il est OK, au moins, tu fais un acoustique, vous avez critiqué quelque part. Mais bato baya retrouver normal ba comédie ba comme ça la challenge partout to ça les loko moko boyo wana comédie ba ça ba challenge comédien ni non ça la c'est oh mais tout le monde ba numéro 1 ya ba comédien tout en solo zolo numéro 1 ya ba comédien tout en solo zolo comédien international pardon DG na bengo sina na pesa loko lingi ba grade noble muna loko lingi ba bio na DG na lobby ya DG na lobby mbuta dikasu na bino bo wela ni te biso ku to ko compare pardon ngai na uti natiki na mboka oyo na voyager na kutaka yeka na barisasa donc nazane eza jalousie motema mabe amoni déjà comme na 60 ans azui ka vite amoni mona bato azosala makambo na ye ndeki motema mabe ngai na mbutalika tokowelela nini mbutalika kwa azaka ancien comédien atika comédie amona musique esimba te akomi na chronique kosala ba base tata mukolo 60 ans soki combien soki ya pembe bimiye kokamataka bayombo kocha na mutu mais mata mezo dessiner kaka oza mukolo olé ovanda kata peut-être oboko la kata babitabe ou bien obeta kata ba brique na coin yo koti na makambo internet ango ka boyi Bougard de la presse pardon eza logo yo ne bembe ya Diane na mona wana télé na 50 nga pe nazala ki wana ngala ndako fort makambo lobaka isala nga mo pasi na ndenge pena olobaki vraiment isala nga mo pasi Bougard de la presse lelo o mona ba journaliste internet bazo me makambo ndeni ba komi ba semba ba musicien ou bien ba musicien ba komi bango ba journaliste internet d'abord ba twanzala pour ne pas généraliser parce que moi j'ai fait aussi de l'internet mais moi ba ebelé bazo ba makambo bazo salate lelo ministère au moins lelo ba invité ba comment ça na bato lelo peno senti pena o bengi pena invité au PC Mbong au place to pesa na biso yo komo benga biso bato to sala ba star biso ne bato to sala bato na TV bango nde il faut ba ya place biso toza lelo mona pena musicien mo boye akama téléphone na bisimbela na téléphone bengela mo mi wana yo journaliste comment ndo bengela mo mi wana na lobi président na posa na yo des fait déjà benga ka moto presse yo journaliste interne ya mo ngai na boya na ko za makama ba journaliste interne comment na ngai côté moko na boya na nga ba omile di tout le monde na taba mo micro wa tout le monde au monde a battu tout le monde a na chat au milieu du village nzoka au milieu du village atambana kana zoka ndete au milieu du village kimngasani nazoko mate pardon bova ba au milieu du village linga banda bomwana Bougard de la presse avant tout comme de ko manasuka o nga benga ngo keso ba para na yabi ke non dozana atabana kasi bazali o se pelisa ba abonné ya Sheraton TV o se pelisa pe notre docteur Chirac Makanda depuis Soudaf Chirac Makanda wana mutu nanga il faut pena hôtel wana go Bougard de la presse pour nous limbondo na français te ngai d'abord na yebi limbondo te pona za muluba ngai faut tshela ngai matamba ou bien collège tes questions ba parade pecho na uti pena chik lifa uti chika papa ba biso le loto ko pe soka pour nous limbondo na français te wana nde na yebi te po limbondo d'abord na yebi yango te nga na za muluba
nga fotela ngai pe na kaleji matamba beaucoup la seke na français wanga na okendo moi dédicace na programme groupe comme de na dédicace na bato to balinga le bogard de la presse Costa couleur et les multicouleurs mbala bato ba mazirel vient nga pepe mbon maboko bank Francis le noble jeune toujours na pointe na ma caméra mbote na yo moko pe bien habillé d'abord merci mbote na ban Afrique du Sud mobimba Soudaf na lela bino ba biso trop Chirac Makanda yo moko yebi déjà wana pe mutu na ngai ba mbota trop bato pe bo s'abonner d'abord awa bo s'abonner massivement tozaka wana pona ko lobela kaka bana Cape Town toza ensemble merci beaucoup d'abord na bato tout bagolo na bagoloise o balingaka ngai na ba o balingaka ngai te je m'en fous mais ba o balingaka ngai na lingaka bino petro ngai nazala makambo teke o français soza posa français ke ndotala majabu kende kotala majabu awa te awa ezaka attaque sur attaque awa eza attaque faire afingama trop na mboko yo plus de 15 ans sko bino bolingi na plus de 15 ans to fingama kaka pona 2 ans ou bien une année totika kofinga bango wa sens nazana la 12% ya mafinga na silité nana komi ata na 50 te tana koma na 50 nde c'est le fait boni basangwa sankara nakimisa ete nakimisa na mboko te akomi koteka soki babiloko na poisi kuna yomoni yo moni vidéo asali te azo babo tosunga ba veuve tosunga ba handicapé tosomela ba vélo nakosala soki ngai naza na moto akoyede nanu te mais pendant que Sankara leki naza liboma pona komimata leki na edodi Sankara kene na scène pepa na telema pona kotia motu kuna na telema ezaka $8 ya cher te papa basanga mama basanga batekaka bakisa bokoko makasu na banzangungu mais awa na kisasa azotanga bambongo domestique riche na bien moi maloba ke pona noble wana mutu na ngai donc français mutu de moi wana ko de trop tout ça ça ka biso et puis comment on binga na professionnel caméraman professionnel ye faza ka jeune noble aza ka ndenga wana professionnalisme ke ba DJ ndenga zana sa mabele yo yebi donc wana za famille déjà écoute famille tona biso bien merci beaucoup de la presse ndenge pena ou sepela ki yo yamba bien neto sepela ki aux émissions na biso sel biso pena bien. Merci d'avoir abonné nous à Sheraton TV. Et c'est là qui Casemiro de la presse qui a fait qui est mignon garçon parmi les mignons na Sheraton TV et les ngezalara awa. Na pesi mbote bongo na famille na qui sa famille qui toko famille munene pourquoi pas à Bénédicte Nia la Christ TV Queen. Bon s'abonner massivement sur notre chaîne nous tout le monde au prochain numéro. Ciao. Sheraton TV, la chaîne d'excellence.